boîte mingi na balaki na biso to ekeli chose TV. C'est votre journaliste Rachidi Mtoto. Tozomeka un peu kotuna mama na sujet na biso ya lelo par rapport à ce que nous totuna mama. Bonjour maman. Vous allez mission journaliste ekeli chose TV. Maman aussi essayer un peu pour voir maman aussi nous avons sujet na biso ya lelo. Nous avons sujet na biso ya lelo que partager par rapport à bande ko na biso ya basi ba balingaka basi ya bande ko na bango mibali pour que pour mibali donc on peut savoir par rapport à ce sujet. Mais oui, mais ça raison pourquoi parce que dès qu'on va au bal, à la tête de dire famille, à la tête de sa au dépend de quand même de la colère à dire en joie nous sommes en train de ici la fille et à la fille donc pas c'est moi c'est moi soit avec mon vocal donc on aura toujours maintenant c'est quoi ba limite par rapport à quoi parce que babi mbali ya kolonga pa para na ye aoya ozwa ye mulungu ni kuma bika usafu ena bongo ko bande ko baseme ki balinga basi ya bande ko mbali bango te par rapport ya nini ko babi ye pese akokende na libala seke baseme ki na pe ba olinge te ya ko tati akokende ko la ko ki na la ko mbali ya ko yo azole sala le a comme ce que dans responsabilité na yemo ko mo le moi soit na yemo ko bakala donc akozaka toujours combattre. OK so par on conseil au qui peut apporter na bateau ni so balinga ba bandi ko na bango ko ba sem ba ko ta merci vraiment na balani to me to kozwa maman na biso aussi tozwa pe maman na biso. Bonjour maman. Bonjour papa. Vous êtes journaliste à Bino Rachidi Mtoto à Kelly Joyce TV. Tozo un peu tozo partager par rapport à ce que moko oza awa ya pona nini bandeko na biso ya basi balingaka basi ya bandeko ya mibali na bango. Basi ya nde peut-être bandeko na mibali soki ngana ninga basi na bango te eza boye soki mwasi peut-être oye na libala peut-être ndenge okuteli harmonia bolingo wana mwa mobali wana mobali na yo aza na bolingo na bandeko ne basi misusu bayaka mpona kokabola basi misusu bayaka mpona kopanza mpe famille misusu mpe bayaka akoti susu bolingo ye susu makasi tokolinga mwa nga na kolinga mwasi oyo ya ndeko na nga soki oza bizaleli bien tokozala bien soki oza bizaleli mabe oyo neti kokabwa tokoloba mpo bandeko mpe mibali misusu baza mabe ya mwasi ne ntango ozoloba lebe atanke mwasi ya ndeko na biso mobali mabe eza tosola entre en famille toloba bandeko ya mibali misusu balingaka bongo te amona ndeti bozoyebela mwasi te mabe aza na bolingo ya mwasi nazokotela ye donc wana mwasi soki oye libala kolinga topanja na famille mobali fo kozala malamu na famille mobali biso pe tanke toyebi wana za ndeko na biso mobali azwi mwasi tokolinga te totia epanzi likolo po bisika pe biso toza pe na bapanzi likolo te. OK merci maman vraiment bolobi bien siko conseil ni okoki kopesa na bandeko nyonso balingaka basi ya bandeko mbele na bonde po to babi toyoki la plupart ya bandeko ya basi balingaka vraiment baningi basi ya bandeko mbele te siko conseil ni okoki kopesa okoki koapporter na bato balingaka bandeko mbele na basi mbele. Conseil nga na opesa soki bomoni ndola mino mbala bali mwasi aza na bien visualiser bien boko action. OK conseil na opesa ke okutani na mobali babiso bandeko ya mibali soko moni mwasa ndeko na zana mabemo kokende oloba gauche droite obengi ye po akoti déjà na famille bosolo na ye tozomona yo likambo eza bo biso tozosepela te famille mobali soko aza mwasi wa mayela tanga aza pe mwasi oyo ayebi liloba nzambe aotala te oyo nazosala famille mobali na bazosepela nango te kuna zala mais moral na bango kuto zala pe bien akabola bango te bazala kaka ndenge nga na kutela bango. OK merci vraiment le moni pe maman ko pe te maman très clair. Bonjour maman. Excusez pardon vraiment moi voir bonjour.
eza ndeko na bino Rachidi Mutoto ya Kelly Joyce TV. Kombo nani? Maman Iguette. Ok. Tout ça, si je m'en toujours partager par rapport à bandeko ya basi. Bandeko ya basi. Donc, pour nous, bandeko ya basi, balingaka basi ya bandeko ya mibali na bango. Bon, pour nga, nalinga mwasi ya ndeko na ngati na par rapport à quoi. Nalinga aussi oza caractère malamu. So caractère malamu te nalingo te, neti nga kutu mwasi ya leki na nga nalingaka te. Ano makambe azana ndumba. Mais kasi eloko ngo ngwana ba biki bandeko ya basi balingaka basi ya bandeko ya mibali na bango te. Nalingaka mutu oyo azo se comporter lokwa mutu. Yesu kwa ase comporter lokwa nyama na olinge ndeni. Nalinga ete kaisa. C'est que y a donc moi na bino ni balé totalité simbité au fond. Ezaka sa moralité ezake nalingaka endete aza makambiso mabe. Donc basi bayaka na mabala pona basangisa. C'est que oya na libala ko panza. So moi so oya na libala azana onye. Eye moi malamu lokuta. Azana caractère mabe, azo pomba caractère na ye wana pona après abimisango. Tant moi ça monique ndeko na ye et moi ndeko mobile na ye. Azo pesa so moni moi ça pesa tout un rapport aza moi si mabe. Donc il m'a moi ça pesa un rapport et pas na ngesimba te pour moi ça na mona na dikam. Na eso mbala moto silani. Ok, maman, est-ce que vous pensez que vous pouvez faire un bateau, donc, moi, si un détenant, vous pensez que vous pouvez faire ça? Je pense que vous pouvez faire ça. Azala nyamate. Tant que likambo ezate koloba moto, zala mutu poto zala pe bien. Conseil na pesa nongwana, ba obazala na caractère wana eza mabe, ko bazala bato. Po yo na première bato yo kutomba bazana harmonie bien. Yo peut faut ça bango pour eza na pe bien. Yo oya te po panza. Tant yo panza déjà baby seniors. Tato ndeko na bandai ko simba famille bien. Ale yo koma ke akomi nazana ngote pona mwasi ko pesa te donc alobi déjà après yo ça hypocrite pas nga simba te to za la bien so za bien to za la pika bien so za mabe to beba ni pe. Ok, merci vraiment, merci na ba vie na bino ba maman. Tomoni lelo tomeki kosola na pe na ba maman pe to yeba pourquoi bandeko na biso ya basi balingaka basi ya bandeko ya mibali na bango te. Donc to éviter boyoki ba pia ba maman boyoki ba conseil ba maman ba pesi to komeka su ko tambola to luka pe ba papa to ba pesa pe ba vie na bango vraiment tozali tozawana to tambola. Action. Balobi awa tuzo poser kaka ba maman ba question na ba jeune fille vraiment tuzo poser bonjour maman. Mon voix pardon bonjour. Bonjour. Et ça journaliste à Kelly Joyce, Rachidi Mutoto à Kelly Joyce TV. Comme la grâce. Kelly Joyce TV. Et comme Gracia. Maman Gracia. Tout ça, ma question, moi, toujours poser. Si je montre partager par rapport à bandeko na biso ya basi. Bino bandeko na biso ya basi. Pona nini ndongaka basi ya bandeko ya mibali. Taku, tozela ese meki aza bien. Libanda la sebiso caractère malamu. Tant à côté d'un d'accord monsieur Oyale a changé biso face à la comme mais bilo vous allez moi bah c'est mec qui ceux qui bazali banda boyamba bango bien tant ba yana ndako changer les bango face kasi biso pe to yamba bien mais yo so komi ma be biso pe to sali pe ma be na ndenge na biso siko pourquoi bolobaka ke bandeko donc basi ya bandeko na bino bazala kama be bino bozala kama be kaya ba makambo yo za mutu biso uti libanda oyepe na ndako ba tant moni ke mobali wana za ndeko na mobali tant moni ke donc et pas yo aza mobali na yo pas nga aza yaya na nga tant moni ke yaya na nga zo peso eloko faut lamba ukaboli ndako muzaka to lia yo moko okomolamba nzunga ndenge yo moko na ndenge batama kwa elasi ke ozabiza mate obanda ko bomba ngo tant komi alikomola sa biso bimisi manzaka eza bongo siko pa wana conseil nini koki kopesa na bandeko na biso ba o bayaka mabala na ba oyo bandeko ba eli bala ba conseil nini koki kopesa abolo wana wana mutu ntana caractère na ye ko moni ke o changer bizarre kayo na ko tie tempo ya moi mukete te conseil ezalaka koloba pete ke conseil ningi eza boye na porte boye par rapport ya sujet oyo napesi conseil na bandeko boye mutu pa ko bénéficier pe na conseil kasi conseil ezalaka so aza bizarre malamu libanda na ndaka libala te azala te
Moni maman grâce à ndenge répondre biso vraiment c'est quelque chose na maloba na ye vraiment. OK, merci na balani na biso to Kelly Joyce TV. To moni pe papa to meki ko sona ba maman to moni pe papa sawa. Bonjour papa. Ça journaliste à Kelly Joyce TV. Rachidi Mutoso yo komona na Istanbul. Merci vraiment. Tout ça na si je moto traité to meki pe ko sona ba maman to lité ko sona pe na papa. Le projet na biso ko meka ko sona ye. Tout ça si je moto traité par rapport ya bande ko na biso ya basi. Pourquoi balingaka basi ya bandeko ya mibali neti par exemple leki na yo abalingaka mwasi non. Donc si je na biso eza bongo koki kopesa biso babi na ye bon mama na kokoli leki leki na mwasi apa ya mwasi na ngo na nti soki mwasi na pesa binda koza c'est que ezaka bolingo intérêt par rapport ya bandeko na biso ya basi balingaka kaka bandeko basi na biso par rapport ya intérêt siko okoki kopesa bango nini kolongola bango nini par rapport ya intérêt wana mpe kolingo eza intérêt te okoki kolongola bango nini par rapport ya wana nakoki koloba mpona bandeko ya basi bazotinga basemeki na bango mpe sikoa batina comportement eza nde ozonga nde kaka kolinga nde kuna bakosaka bango bandeko yango komi osala examen de confiance na basi na bandeko yango arte baosala wana eza kaka kuko baza mpe basi. Ok, merci vraiment. Tozo marché ka tozo tambola, merci vraiment papa Plamedi. Tozo tambola to meka pe kozwa na maman. Ok, to meka pe kozwa na maman to solo na maman. Bonjour maman. Eza bandeko ya Kelly Joyce TV. Tozo partager par rapport à sujet moko tozo partager kombo nani? Maman Betty. Tozo un sujet moko tozo partager par rapport ya bandeko na biso ya basi. Pona nini? Est-ce que vraiment les accords que moi si nous sommes bien de moi si nous sommes dans les balles ça est impoli azalaka na bizala mabe bakokuta ndeko mobali aza bafraction ndeko na ye ntango yaya ye apanzi libota na ye yango omoni tolingaka bango te vraiment est-ce que nayoki ka epa na oke bazalaka bempoli vraiment est-ce que okoki kopesa bango conseil nini par rapport ya donc bizalelo po bango bazalaka ye bapien ntango azoya pie ntango akota na ndako akomi maako kilo ndoki basemeki bakomi mabe bana basemeki alingi te to akomi mpola akomi maki basemeki yango tolingaka Ok, merci. Tout le monde peut maman awa, tout le monde peut nous poser maman quelques questions. Bonjour maman. Bonjour. Et ça, ok, tout ça si je monte toujours partager par rapport à bandeko na biso ya basi, pourquoi bandeko basi ya bandeko ya bino bandeko mibali tolingaka na biso kasi mwasi wana soki aye na makambo ya malamu tokoyamba ye malamu soki aye na makambo ya mabe tokoyamba ye pete soki aye bokilo akomi ndoki ndeko ya mwasi ya mobali akomi ndoki oyo akabaka te yasaka bobongo soki aye na bakaratere ya mabe tokolinga mpe ye kaka te akomi oye na bijeti kotianga contre na ndeko na nga mobali azolamba bana bandeko mobali kaka ndoki bwebwe bongo tokoyamba ye ndenge nini tokosepela na ye kaka te soki aza malamu tokoyamba ye mpe na malamu apres na nsima baba biso tolingi babasi ya bandeko na bango te tokoki koboya te soki aza na makambo ya malamu tokoyamba ye kaka bien na ndenge nyonso tu mpe ekoki na soki aza na mabe tokosukisa mpe kaka mabe po biso tokolinga bongo te. Ok, merci. Vraiment, conseil nini koki kopesa par rapport ya bandeko o basemeki misusu bayaka kobebisa famille ya batu basemeki misusu bayaka kobebisa par exemple bacouple ya batu na lebe côté vraiment conseil nini koki koapporte par rapport ya sijour ngai nakoki kopesa conseil te conseil nde kokutani ya parti ya mobali ntango ya moni nga na mwasi nde tozolokana te ye nde moto akoteya mwasi eza ngai te nga yango kovanda neteke napesa conseil te bino moko bandeko baso mibali bokokonseye basi na bino oyo aza ndeko na nga tosala oyo aza mama na nga tosala oyo aza leki na nga oyo aza ya na ngasoki atosi ngai nga mpe nakotosime soki atosi ngai te nga mpe nakotosa ye te nakotosa mpe bandeko. Merci vraiment maman, merci. Merci na balani na biso ya Kelly Joyce TV. Vraiment toza wana tomeki kolanda par rapport ya sujet na biso
travailler. Merci vraiment. Merci na Mama Kelly Joyce TV. Merci na bande connaissance baboni na biso to Kelly Joyce TV vraiment. Je vous love ya trop. Vous abonnez kaka. Tout ça vraiment merci. À la prochaine. Tout vous en a si je